tomoni bongo déplique na Fabregas basangeli Robinho. Robinho aza muta ya rumba te ye kunezaka sot qui saute. Robinho animateur. Aza animateur lokola ngai. Oui, aza animateur soki na makambo ya kubwaka ayeto bwaki na ngai. Ba musicien ba omona ki na minute orchestre ezaka vila nova na Kisasa. E bana bato ba beti musique à 100 poto. Bana bato bazo kemba ba moni ke ba suna choati. Robinho comment te ka parfait. Bon, balobi mikolo boutique à parfum so wana poso somba parfum kinde na ngambo wana go somba parfum na le roi ba biso wa musamuna ba messi francophonie pour animateur abeti francophonie na kini ezangai. Oui, francophonie même voir même mutuka na zona francophonie. Yona chomina leki. Azama sananga animateur abwaka. Yona chomina na leki parce que na robwaka mutu moko ka. Mais nyongo eza wana tu. Barge na tila bango wa kubuka nyongo azana. Na chomina robuka nyongo te. Nyongo eza wana. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Gideline mon conduit. This is London. This is London City. Bana Kinshasa, bana Paris, bana Poto, boza ebele. Tu as vu na minute oyo Poto za koinda Poto epeli moto Europe. Paris, France, Belgique, epeli moto tokiti awa na kati ya Marluz en pleine station ma campagne. Koyamba Musamunu ya Musamunu kine boya nyongo. Nenga babengaka epa maestro Fabregas le multi noir nenga pesa ya Musamu agoloba. Qu'est-ce qui se passe entre Fabregas na Robinho Mundibu? Qu'est-ce qui se passe entre Fabregas na Robinho Mundibu? Fabregas a silisi ba musicien nyonso ya Robinho. Robinho azoye bala susute azonga kozala charpentier to sala musala nini? Bana Kinshasa bino moko boyebi Robinho Mundibu na Fabregas bazalaki ba pi na kati ya maison mère. Mais qu'est-ce qui se passe entre Robinho Mundibu na Fabregas? Fabregas a silisi Robinho ba musicien nyonso azuye mujinga, azuye ba danseuse, azuye sous 3 jours. Tozoye bate en tout cas to ya Musamu na kine boya nyongo so déjà kokota ya Musamu. Ouais, position. C'est normal. Position. Normal. En tout cas, on a Pessimbo, Tenangaï partout. Bah, villageois, boza partout dans le monde. Bah, lobby, abino yango, donc, ming bosomba billet. Bientôt là, des gens, le 8 août, tout ça, des gens dans le casino de Paris. Bah, na Paris, ming bosomba billet. Au bazan à Lyon, Bundesliga, États-Unis. Beaucoup de bosomba billet des gens. Bientôt là nyongo. Mais ma bango déjà likolo, mais ma bango déjà likolo qui ne voit nyongo. Bango balinga mingi na bete. Faut pas ba cacher na yo. So aux animateurs faut pas ba cacher na yo. Oh eza émission tonga to tonga na. Bango mingi balinga na bete la bango fanfare. Hey loko lamba bwaka na siffler. Siffler pour na ba roulage. Siffler pour na ba arbitre mais fanfare kota na mindule. Fanfare ba betaka na matanga. Ba betaka na beglise. Fanfare ba yambela kango mokonzi. Oya papa soin. Hey ngana ko bwaka na fanfare. Fararararara wana na beti fanfare. Tokena bango tokena moto na ngenge ye paganya na fanfare. Fararara veve kya mwanga na yepe ya ganya na fanfare. Fararararara ado animateur. Mais ma bango jefte kitambala. Ozali na fanfare to akisu na kine boya nyongo. Wana nyongo za base na minute donc wana zaki barge na chilaki bango lelo ti lelo muta olongola nyongo na makambu. Pesa mama Clara Mabialo boulangerie Clara Mabialo lengi. Poyo kango Mama Clara Mabialo balobi boulangerie boya nyongo. Ba mama yango isenga pena fo tuta. Yango pena soko tuta yo kapela tout.
ba mama ba chérie Clara Mabialo boya nyongo boulangerie boya nyongo anga musamuna ya musamuna to binisa bango na ngolo nkena nakanga bango de kala ngolo kena donc ina minito pari zo zela ngolo kena pari zo zela nyongo nyongo yo azoya donc casino e boya nyongo somba billet boya nyongo tozoya des gens bientôt là ba villageois partout dans le monde de Sika Bozali bosomba ba billet pour Kyrios des Arati de trop papa moellon azoya déjà wana poto tokisela bino casino na briquet quoi na pesi Jefte Kitambala mon vieux Jefte Kitambala mbote ya trop makizembe ken piana toujours filmu na filmu mbote ya trop o avandisa inusa na nenga mukete oyo pena buna lelo po bana Zakari bazala reconnu pianolo na pesi whisky mbote mushia en tout cas. Qu'est-ce qui se passe entre Fabregas et Robinho? Guerre wana ni nyezoleka entre Fabregas et Robinho. Pour Fabregas ozo boto la Robinho ba musicien na nenga mukete. Qu'est-ce qui se passe? Bon, eza makamba boulot ba ya bazo tala ba carrière ba vie na bango. Eza te kazo boto la bango ba musicien ba mona ki na minute orchestre eza ka Villa Nova na Kisasa. Pour Villa Nova eza nyonso eza wana ba poto makambe bele bana batu ba beti musique à 100 poto. Bana batu bazo kemba ba monike ba suna shwati papa Robinho nzala moente bana balali nzala trou ba lembi na bango ba moni patron sa moteka ne ba parfum ba monike non ba okoka na bango suivi wa yango moni ba noko ba yembango esika to donc ba ko rejoindre biso sika Robinho ko moteka parfum bon ba lobi mikolo boutique à parfum so wana poso somba parfum kinde na ngambo wana ko somba parfum na ebisio ya solo chinkela donc balobi ezali kama musala bana batali musala ba yomoni ba ye mingi bazongi Villa Nova po ebi ke Villa Nova ezanzela équipe de rêve po makamba ngwe banda na Marlis si ba nyongo banda na kata ma Robinho mundi balobi bolakisa ba parler place Fabregas salala ga balanga tazaka na ku place ni ba ebi na minute ba ebi Hollywood azanga adresse Hollywood azanga adresse Fabregas saka na adresse le pangu bateka bilamba na kasavubu misusu na matonge anga ya Hollywood na ma campagne donc Hollywood na ma campagne tongo soka Hollywood c'est que match sili mabi Robinho mundibu aso kolongwa na ma campagne wa azoko ko futa paleta longwenda ko matisi na ko ya 500 mais Robinho akimi na li campa mais Fabregas ka adresse pesa la rata la na ba flat balobi Hollywood na ma campagne Hollywood tango batangi Hollywood Fabusa sila Hollywood na ma campagne makamangwe bandaka awat na kata Marlis place makambutu banda film banda awa yango moni mingi ba villageois mingi akoloba to yete poto bana ko landela ba l'autre là mais to yete poto bisaka ba villageois ki ba o bazo boule ki casino de Paris ko beta maté balongola espoir wana en tout cas tous les villageois bosomba ba billet casino de Paris bientôt là tozolo belango ya musamu to moni bongo déplique na Fabregas basangeli Robinho pona nini basangeli ka Robinho de basali fusion po basangela ka Robinho po baotala ke bango na bango ba okoka Robinho te bon wana komi siko likambu ya bayembi barumbiste bon Robinho yemba te wana za animateur donc bayembi barumbiste batali ke biso to za barumbiste le sel dio o epesa bana wenge sentiment na ba maya sika bayebi donc presa na posa song sa idéologie wana ya ba maya sika na bango donc ningi bazalaki donc ya moni réconciliation ne salami za le ko la ba cocktail ba obi cocktail l'air et salamaka donc donc ça le cola bon papa wimba ba dio ba mère papa wimba ba dio papa wimba na ba redi amis ba dio ba papa wimba na ba kofi ba dio aminene ba star aminene ningi salama yango moni papa soin talité na mbalo ngape funa zong sa dio na ngawa na ba mère dio et comme il kamba dio basangeli ka Robinho te pona Robinho aza muta ya rumba te ye kuneza ka sot qui saute. Siko awa tozama kamba. Mais maison mère avandisa ba rumba avandisa rumba avandisa ba vocal et kanga rumba nini na maison mère ba seruana ba neko ka déjà ki maison mère ezawana
tango na tiaka bina no na 5 minutes amate. Donc on a on a des gens après bazoyemba des gens ozo comprendre que ba net ba Diego musique ozo comprendre ba nzembo ezala des gens donc ba dio wana yango presa na posa na ngotina casino to kende nango mingi o monte que featuring des bandi ko sala ma des gens na minute featuring amunene o ba congolais bazo zela ke Fabregas na déplique Fabregas azo ki boulou wana ndenge ni o sala featuring yena déplique alors senti paiement. Ton ennemi, toi, mon agent, ton disapo, ton salle déjà notre Fabregas, au bête à casino de Paris, ban à Paris, bos et la maïs, Sofa Broiso, il y a déjà au bête à wana. Comment vas-tu bouler à featuring wana? Donc, président, on a dit que Zama Kamba Dio. Président Tali entre Pombanaye, Zama meilleur Dio. Oh, bah, tu vois. Comment ça, Robin, on te point? Zama Kamba Barumbiste, on a dit que Zama Kamba Rumba. Robin animateur. Az animateur le gola ngai. Oui, az animateur soki na makamba ya kubwaka ayetu bwaki na ngai mais makamba rumba eza papa soin yango mona zup muninga na epomba nuance ba pesa makambu donc na mitoni tozolu babwe kin monde mo babazo c'est la featuring ya pomba nuance na Fabregas Mayeso. On a bien fait rigoler et on a vu les padres donc sika zali mbote ya trop on a vu na biso nika boronina. Donc il y a pas naie il y a ça derrière rumbiste ce que c'est un qui peut naie bah au sala donc il ça m'a rumbiste on peut venir aigle problème té on a peut venir biso soigner rumbiste soigner kuna ça m'a kamba rumba ça rumba et ça m'a kamba qui sorti té ceux na qui sorti c'est que yaka to kutane tina bangai musamu no ozwa banyongo ozwa ba fanfa musamu même bango le susu même bango le susu ouais ah neti abu do ba sepela ka par nyongo ba luki ah nenga bwaki nyongo asili abwaki fanfa asili ba sutuka bwe le boko mama yaki on se comprend hey lobo kwa mama mama teri alambaka ya bulaka makambo ebele maestro na ngai papa ya bana na ngai papa na Jesse na Brian papa mapasa o ata oke na Amerika o oke na Europe osonga na France okendo se yani suka suko kozonga wa awa yoko zonge langa zonga yoko zonge ya musa wana ba tokinda ka batu kanga take kitambu ufandi wana va lo keto na rapper lobino makasi bino ka pa ke lobuka mama tango mama lambaka abula makambo ebele animateur azo pesa cri azo pesa na danse. Donc il s'est raté ba makambo le beau quoi maman tango mama lambaka yango ça bena lobo kwa mama mama teri alambaka abulaka makambo ebele maestro na ngai papa ya bana na ngai papa na Jesse na Brian papa mapasa o ata oke na Amerika o ok na Angola ozonga na France okendo se yani suka suko kozo mama zolela tokewa potoke ya mobali na ngane na linga go mingi suka suko ozonga awa donc moi salibala zolela mobali na yi donc animateur faut que pesa kozo bwaka na message tango na kana ba nyongo ba mama ba chérie na tuna dans na tuta soki ya na station nyongo ezate na boutique au mona na boso boutique ba komani nyongo ya lobi na pesi motre mingi pa ya Alain Louye mobile ya Pamela maison Pams Alain Louye mobile ya Pamela maison Pams na mo fleury wana so kotika na entrée juste na venu nguma wana kaka na entrée nguma numéro 20 kaka na mo fleury wana bokele pa Alain Louye kolato wapi basa kitoko olata bien te kende pa Alain Louye mais to moni Fabregas azui ba musicien ya Robinho to moni 3 jours est-ce que kokoka 3 jours 3 jours mais la pema déjà villageois wana villageois bango ne ba 3 jours bango ba sali déjà nzela na Villa Nova donc ti biso wa musamu na to yaki des gens biso to banga raté biso to ba bagarre minga musamu na lingana kuta na ba mbila place baza ba bagarre ba lobi 3 jours azama sana biso donc biso na Villa Nova to boya na biso ba touté
aza déjà villageois nenga zongi eza makamba boulot ce que fabrique ça na remède alimentaire biso kuna tokoza ata ba 12 ata ba 15 mais ba travailleurs bazali ba o ba do pesa makamu na minute le roi ba biso ba musamuna ba monsieur francophonie pour animateur abeti francophonie na kini eza ngai oui francophonie même voir même mutuka na zona francophonie donc francophonie ba animateur boza partout dans le monde animateur abilisi mokili na kata francophonie donc yeyo mtazui makamu na francophonie musamuna yeyo tonton Nyongo. Donc, ming biso to linga ba bosser neti 3 jours ayeko rejoindre biso isaka makama boulot quoi ça na 3 jours te to za 3 jours te to na ba 5 ben chomi na ngweri ndeka likolo azawana est-ce que yoko ka chomi wana masana ngai wana mbila tongo to bandane de mbo déjà ba depuis na yeli susu boye na mona boaki ya papa soin avant d'ici papa na ngwende na yi ngana tali Nyongo omona teke Nyongo lega yaki boye kangi mokili mbala moko chomi na ngwera yona chomina leki azama sananga animateur abwaka yona chomina na leki parce que na robwaka mutu moko ka mais Nyongo eza wana te barge na tila bango wa kubuka Nyongo azana donc chomina robuka Nyongo te Nyongo eza wana eza polémique te mais azama sananga tangu na lobby 3 jours na lobby végétal stade mayor jene na lola babare kozala te kuna na lola donc ya zawana ye pa vana chomi avandana vandano papa soin umela na ngwende no donc ya musamunda tango ya kika abwe surtout Nyongo saka bor mo mabe Nyongo pele sala kitoko Nyongo pe tango na ka pe na tuba pe na bino ka pe ke nzambe na ngai na biso Nyongo ya ka téléphone ba mama ba chérie ma bialo aboya Nyongo boulangerie boya Nyongo anga musamuna ya musamuna binisa bango nangolo wana pena kitambwa doka pena to kangi pena ma pena ti kitambo wana skota basa kitambo po animation mbogo za kitambwa ya musamu na pesi moto pa ya maître oule ola bakanda mabe oza biloko ya casino de Paris donc basa la calme ba village bo somba ba billet o nyama solo azoya comment su nyama solo non nyama solo yeyo animateur on to kimisa chomia chomia za masana ngo memanga polémique te na bika biloko na to kimisa chomia nyama solo chomi est bon animateur ngali ngabwa na chomi na ngabwa na végétal ne 3 jours aye peut continuer et ça m'a bien 3 jours akoka gero oh mais animateur biso de kuta kimaka bakataka mbangu siko lelo ba kuta na ba Nyongo bazawana neti krimo mikolo na ngo boye ningana yango sikoze suma be na po ngana ka don na kana krina dance nzoto ningana pwani mutu ye dans tango boye fo oningisa nzoto mobimba nzoto ningana na pwani mutu ye ningana ngaite tango nazana bomoi sepeli sanzoto yoyo mobimba ningana nama tango wana bomoi sepeli sanzoto mobimba tango wana bomoi sepeli sanzoto mobimba nzoto ningana yango eza nzoto ningana na pwani mutu ye ningana ngaite tango nazana bomoi sepeli sanzoto yoyo mobimba ningana na mama ningana tango tozana bomo tango na bomo ifo ningana lia mela sepela po lobito yebite ko toto kendaka deux fois te yango moni donc biso musamuna to silité tango bozela oyo na préparer lo mususu tango bozela oyo na préparer lo mususu musamuna ya bwaka bambwa subaka wa ba mame ba papa kulwara kimbute lelo na marlis to sala neti mbwa subaka ko batu bakanga wana mbwa suba likolo mbwa subaka likolo mo likolo wana seri wana desa na bwaka de mbwa subaka ozo comprendre ba mama marisu kantaku na bwaka ba guidon musamuna ngope yo abwaki suba Nyongo musamuna ngope yo abwaki ba loboka mama yepe kam tabeti ba fanfare musamuna silité 2024 ba sepela lisusu donc makambo eza bien ba somba mingi billet makambo na solo ba to beta sikoyo lelo soki Robinho achelo $100,000 okenete makambo ni bisanga na kisasa na bien na véhiculé
donc on vivra bien pour les gars. Wana eza makambo na bango muna mutu ana makambo na tambola na mutuka nga pe na tambola na mutuka ouais alalaka nga pe na lalaka donc surtout tolamukaka tosalaka musique aza animateur nga pe na animateur donc rien à dire quoi ouais eza siko makambo ba rumbiste na minute oyo rumba qui dit rumba papa Swaza wana Fabregas Kyrios des Arati papa Moelon donc mobala mama Terry sika zali mbote belé. Donc, t'as la meilleure dio et bimisiko yena pomba. Bientôt là, tu vas seper la makasi. Voilà, pour s'engueuler à Robinho. Voilà, pour s'engueuler à Robinho. S'engueuler était ça, ma camba rumbiste. Biso de l'eau. Ce n'est ma camba animation à y pour la biso animateur, tout ça. À son campagne, tout ça, biso animation, pepele. Ouais. Donc, Chinké là, le Rambo na solo ba, on est vite en tout, toi, yebi makambo yo. Rambo na solo ba, Karine ba diama yebi makambo yo. Makambo na zolo ba oyo chaleur ba pete to lobelanga ba ayebi makambo na zolo ba oyo ba mama nga musamuna nyongo za mabe nyongo ne mte boma bango nyongo ya la lwa barge na tila bango barge moko ya bi basi abutu ba boya nyongo station pe yango ya station ngo linga nyongo te boutique pe boya nyongo. Donc, tous ensemble. On Fabregas s'appelle au car. Nazar. Des pepele. Soso pembazan déjà on a zota la bango. Tala animateur azu voiture na kataki sasa. Na kino ami kilité salamate Kyrios des Arati des trous papa Moelon. Merci na o sala pona ngai. Na komo tambola siko ya kovanda. Na sana ya ofano sutura bena komi na lemba. Na za ofano sutura bena komi na Kingasani. Na za ofano sutura bena komi na aéroport. En tout cas, Kyrios des Arati des trous. Yango donc umela na yango 3 jours à Kimi na Robinho. Yango sala pe kuna te 3 jours à la ki kuna te 3 jours to sala ki na Villa Nova. Yemuka akimaki bon Monique nda kuna biso papa biso komo bunga. Nda kuna tika wana funa sani na zonga lelo ya yeko zonga eza nango problème te biso pe to yambi attaque musicien na biso attaque animateur ya musamu lelo asilisi mama makolo sili obosani makolo kovanda donc na koma pena kotambola kovanda na kemi kilité donc bon kesi ya bongo eza nango te na bakisasa o na kata kin soso pembe na kata kin contact yango makambo tout carré yango yo Mercedes yango donc soso pembe na solo na bino eza na libanda wana musamu na koma na déjà carré donc base la calme. Basa la calme, non c'est pelisa bango. Ya musamu to moni bongo, Fabregas déjà à Salanos, azobeta na Casino de Paris, à bientôt là, ezanengeni. Casino de Paris, ming bosomba billet. Ming basomba billet, Casino de Paris wana tozoya donc en forme avec Villanova équipe complet. Tozoya wana tokobeta le 31 août. Donc, bateau bazan à Paris, Lyon, Bundesliga, bateau bazan à États-Unis, basomba billet pour Villanova, zoya grand complet quoi. Tozo beta wana, bango ming batuna ki nyongo zoya ni États-Unis wana nyongo zoya wana, akoya wana nyongo akoya Paris nyongo akoya partout dans le monde. Partout mokileko maka nyongo okoma wana na Villanova. Pour Villanova c'est équipe des rêves. Totambola aux États-Unis, tokinaka Paris, tokinaka partout. Na habité Chinké là. Babi Fabregas ba pimeli ba visa, ba misika di visa pamba. Tika boyeko. Fabregas ba pimeli ba visa, ba misika di visa pamba. Les Arati de trop. Babi di visa kaka ne Fabregas azu ba pimeli visa. Wana eza ba les ondi, ba to ba oloba biloba loba ba o ba yebi makambo ngoti. Donc yemoko les maîtres ebisi soke to pesa ba to annonce que ba to bazo loba bongo pour ba déstabiliser ba villageois na ye. Ba longola esprit wana ba somba billet le 31 août Casino ezali bon mon apena Villanova grand complet donc mutorozanga azati donc bo somba nde billet en tout cas tous les canons 60% autolobaki pour ba salle mythique wana komi lelo pour beta kuna fobote ka billet 60% mata déjà donc bientôt là déjà to komanda 60% na biso to pesa bango ki tozoya na biso. Alors on y observe no ken piano makizembe te donc minga kolobeza te ba fi ba sala boulot na bango donc
tobo inde polémique on est makambo polémique comme aussi là donc il y a on a no ba boumana ki lelo bazongani lelo moni wazi ko na fina biso quadre bazongana donc il va venir biso les rois de la forêt mona bango na président nga JB Mpiana bazonga Fabregas pena Robino bazonga te Fabregas na pomba nuance pe bango na bazonga on Robino bazonga na te donc il va lobi makabatu mikolo polémique ezali susuti polémique ezaka Fabregas na Robino bazonga donc ce qui yenda ko lingande aya osala ta test ayi na ko sa test Villa Nova ayo sa test na Villa Nova Robino osala test etikali ka yeto zoyer po ba musicien tout déjà to bani ko zo bango so pe Monica osala test aya zongi Villa Nova aye pe asali test ne tozo yamba okepe mikili akepe beta logola donc ba akepe beta ba salle mythique yese ke nagi déjà avec les mêmes na wane salaki ba to benga ngo ba lever les rideaux aso comprendre ba kati rideau ba zi musique ba DJ ba chiki o beta yo moko ke non a live ba to afandi ba ozila ba azamba na devoir a munene ya osala ya ngwana donc biso toza wana tozo bosser donc ba ya ibele mingi na sa suna iloko moboye na zo bwaka mikolo ba ya balinga osomba ba mbati ba ya o balinga kolata me ba na bilamba troti Villa Nova lelo komi donc soko salité molia ezati ça comprendre sukula kambati mosi ya tandozele idéologie na Villa Nova changea li tiete liliete donc soko tiete na Villa Nova lelo molia ezati biso musamuna to tiaki banyongo na biso ndomoni ba soro ba Mercedes e koti makambo belé donc mingi Villa Nova faut ya na port soko na porté dans na Villa Nova osati donc il y a un messi nyongo mingi bazela ka nyongo na zo na ngai wana na Paris bana Paris mingi bosomba billet minush makaya bobo sanate Gucci lutunadio bozela Gucci lutunadio aboya nyongo ouais hey lokola bagboka na siffler pour na baroulage siffler pour na arbitre me fanfare kota na mindule fafare ba betaka na matanga memba betaka na l'église fafare ba yambela kango mokonzi oya papa soin hey ngana ko bwaka na fanfare farararara fanfare beta non on repsa Fabregas patron na yo ouais curious des arati de trop moi na no yeyo donc minga golobezate donc na PC ba mbote ba bon dimanche ici PC merci ouais mon la poto te de na PC merci na bisa déjà yem nem ta komisanga musicien tant na loba ke non na komi musicien penza mobimba kala te na gosoma mutuka alita chamala ibisanga alita chamala yokiyo lelo yo makambo evanda donc mutuka na joie déjà curious des arati vanda na ngwende na yo donc en tout cas merci na ozo sala pona nga musamuna nyamane tumba donc na pesiba na station ma campagne esika na zalaka mingi masa na nga fleuri mandondo a beta donc président Dido na kata Marlis na pesiba ngo ba mbote na pesile ba les pétroliers tout bana kata station ma campagne na pesiba ngo ba mbote donc na pesi susu venanga Claude Bengo ya baleki na kata poto na kata Panama wana donc bosoma mingi ba billet rendez-vous ezaka na casino de Paris quoi. Ouais. Merci beaucoup Moussamou na pesi maître où le matin du joyeux Bomaye depuis Paris agent régie Derby Kinyolo toujours na kati ya Paris l'homme sans cheveux maître où le matin du Tobo Sanara été dit yemta banda masula poto tongo Jefte Kitambala hein grand frère na pesi Ken pena makizembe fimbu na fimbu toujours nana roboya asala mokili na ye yomto pesa ba journaliste lenya okende poto olakisa bango neni basomaka parler olakisa bango neni bapeyaka car neni batambolaka na jeep ndenge bazwaka bana oketika bana na poto yo mto pesa masolo pesa elengi lelo opesi nga chikele elengi opesi nga mpe makambu oyo boyi akoti zambati na pesi na sima caméra maître Gims whisky mushia toujours maboko manzanza voilà mingi na opesa kaka numéro ba o ba na besoin ba zwanga moko musamuna plus 243 donc 81 37 81 423 wana bozwa ye moko musamuna nazolela yango nini boya nyongo
Junior Bongo tout puissant ye boya nyongo tete ndaya boya nyongo. On en a pas parlé bazela. Ya Musa muna bini sambogo yongolo nkena muluketu abiswa kitambo. Balobi indara mabe ba mama tutu titing 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 tit ba mama ba chérie Fachi beton boya nyongo donc Fachi beton boya nyongo to boyi nyongo so mona tege Léopard boya Léopard boya nyongo chassa lembemba yaka lokolo na ngolo nkena ken mpiana boya ka to binana ngolo ngolo kena Silas balobi toujours vive le Congo vive Léopard babi tozo sila bango kaka Côte d'Ivoire bokita bo mata bokozwa mangenda biso to ratakate babi Léopard lion de lion to lia bango éléphant na to ko buka to ko swaya ya Côte d'Ivoire ane munene l'éléphant maza chobo pena boye ya léopard to lekie to bende bilo ka se pena boye ya boye meto côté sa makolo to ko bende l'éléphant na biloko to ko lia ina kata mboka na donc deux fois te na pesi chancel mbemba de midi et sika zali donc bango belé na pesi Silas ba vena ngai Silas et sika zali na pesi susu Cédric Bakambu balobi tout ratakate donc basa la pepele match nango kitoko ba congolais match elika nango kitoko très pepele donc minga kolobeza te quoi mbote nanga na batutu balandi biso na ebité jogo kinkela sogeza ndengeni. En tout cas merci beaucoup. Na aussi ça na koloba boye vérité eza bokabonité soki lelo masamu na kine boya nyongo na bo sanité ba mettre na biso na kata Marlis ba mettre na biso ba boya nyongo donc maître David aboya nyongo na kata Marlis donc président Dido balobi a Marlis est là la té donc tous ensemble balobi référence ezaka moko na kata station ma campagne. Donc il y a Marlis to kota trop pour final to talangwa to beta bango to yesu final on akata Marlis et sika makambu banda donc deux fois te quoi to sala neti mbwa suba ka bakanga kala mbwa suba lokolo mo likolo là na go tout aba nyongo mais match silati. Merci beaucoup. À suivre. Papson Mapundi, le monde qui est bien. Ailleurs, Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.